nyonso bakaba balongolinga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misa mpo ya ntango ekoki amenta alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele Kongo ya tata mwana pemboli ko centre biso ba jeune ya église kimbangiste tosangani na kati ya plateforme monene oyo babengi union de la jeunesse kimbangiste na kati ya union de la jeunesse kimbangiste tozali na ba flûtiste tozali na GTK tozali na dirigeant tozali na MSSK tozali na Koreki, tozali na Gaki, tozali na GGK, tozali na Faki, tozali na ba mouvement, service et association nyonso. Pe ba jeune oyo bazali sans mouvement, biso nyonso tosangani na plateforme monene oyo babengi Union de la jeunesse kimbangiste. Toyoki ete mokolo ya lobby oyo eleki dimanche 18 mai 2025. Bandeko moko bakei kosenga pardon pe repentance na kombo na biso to bengani to tunani bandeko nyonso o bazali kotambusa ba mouvement pe association ndenge to uti kotanga yango to tuni soki bandeko nini oyo bakei ko représenter biso ba pesi yano moto moko atindi moto te na cérémonie moko quelconque et biso pe na plateforme o to zali kokamba to vérifier totali ezali na moto moko te oyo biso totili akende ko représenter baje na kimbangiste na cérémonie moko quelconque yango to sangani na kati ya plateforme oyo babengi Union de la jeunesse kimbangiste pona kosala mise au point oyo ya makambo oyo toyoki eleki lobby mokolo ma dimanche 18 mai 2025 yango tokosenga na papa secrétaire général asalela biso atangela biso mise au point ya Union de la jeunesse kimbangiste. Mise au point de l'Union de la jeunesse kimbangiste, IJK en sigle, sur la soi-disant demande de pardon et répentance de la jeunesse kimbangiste de 3 égale 1 et 26 égale 1. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la direction générale de l'Union de la jeunesse kimbangiste, UJK en sigle, est très surprise de constater avec amertume qu'un sujet étranger répondant au nom de Papa Maurice Biekola de la République sœur du Congo-Brazzaville, après avoir semé le désordre dans son pays d'origine, il a traversé dans notre pays, en République démocratique du Congo, pour continuer à escroquer l'opinion tant nationale qu'internationale, accompagné avec sa bande, en utilisant la représentation de la jeunesse kimbangiste que nous tous ici représentons et engageons. En effet, cet imposteur, Papa Maurice Biekola, bien attendu, et sa bande ont été sanctionnés par les autorités de l'Église du Congo-Brazzaville depuis l'an 2024. Pour des raisons que voici: incitation à la révolte au sein de l'Église kimbangiste du Congo-Brazzaville, je précise, insoumission au respect et aux prescrits de l'Église kimbangiste, outrage permanent et provocateur à l'encontre des autorités de l'Église kimbangiste. Et les autorités de l'Église, ensemble avec celles de l'État du Congo-Brazzaville, se sont impliquées pour son excommunication afin d'arrêter
sa folie provocatrice au sein de l'Église. Et comme cela ne suffisait pas, il a reçu l'invitation de sa bande ici en République démocratique du Congo, Kinshasa capitale, pour continuer à rouler l'opinion tant nationale qu'internationale. Et cela a eu lieu hier, dimanche 18 mai 2025, pour une soi-disant demande de pardon et répatance de la jeunesse kimbongiste que nous tous ici ignorons. La direction générale de l'Union de la jeunesse kimbongiste, par le biais de son président général, ni tout engagement ou mandat ou représentation quelconque pour la dite cérémonie. Et que cet acte n'engage en rien la jeunesse kimbongiste. La jeunesse kimbongiste réitère son soutien indéfectible au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbongiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est l'incarnation du Saint-Esprit, le patron de la 4e génération, qui mérite respect, considération et soumission de tout croyant kimbongiste et de surcroît de tout jeune kimbongiste rassemblés dans cette structure dénommée Union de la jeunesse kimbongiste. Et qu'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, reste et demeure le lieu saint et unique, siège international de l'église kimbongiste. Que vive la jeunesse kimbongiste, que vive l'église kimbongiste, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kianga, un chef spirituel et représentant légal de l'église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ijiki oye! Oye! Ijiki oye! Oye! Ijiki oye! Oye, 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 espoir de l'Église. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Santu, Olinga, Olinga te, coûte que coûte, ye kaka, ye kaka, ye kaka, Keke nyonso, kombo na yo. Ekoe mama na biloko na biso.